Bonjour. Hein. Bonjour la Chine. Je vous salue au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Bon. Après bah makele les nyonso toyoki. Potoyoki makele. Ote. Et ça là qui boye. Namoni bastati. Je suis mukuna. Bayaya. Mutu soka za na problème, hein. Basunga kaye. Na ba je suis te. Na ba analyse te. Na ba biloba ba na tenya sobosa makele na internet makele la buzoba. Non. Mutu soka za na problème basunga ki na ba prière. Amen, hein. Ya Yvette Mbi ya zanotish te sali na moni o deja wana. Botika la bino ba analyse, botika ba makelele, nzambe po sala ana posa mayela mutute, ana posa koloba mutute, ande ka na posa ya. Kolelela nzambe kotika biso te, nzambe sunga. Bozaka na ba commentaire, ouais mukuna vazi, mukuna elombe, mukuna boy. Lelo so pasteur mukuna na kufi bana nemba osa perte na famille na ye. Bino boko vanda ana malili ya poto boko vanda ama makasi na banini na ba ete bolati bilamba ndamu ba mibali pe boboaki ba chemise botikeli biso batatu libanda. Mais yem to famille mba osa la perte. Combien de personnes to bandi non o na to yebi po biso to kata na biso ba classe. Bino ba to mayele bele. Biso ba to kata ba classe to ki mari pa yesu. Ko banda nanu na papa Lumumba akufa pona Congo. Congo bonga te Congo change te mutu ko changer Congo azate nzambe nde mutu ako toucher batu o baza na bonne foi na volonté ya kete mboka na biso to sungango ekende liboso to koki ko banda ko banda loti lobi rosi wana kufa tika mwasi na bana mwasi tika la veuve na ki jeune fille bana batika la ba orphelin na ba orpheline Arma ye wana kufa Arma akufa na mona mutu mote ana poto aloba ke lelo na rolia te pona souci ya Arma azate bino so bolia ba fufu makasi na bandako na bino do boti ke la biso ermo ba distraction ya buzo ba lokola wifi za ko fele na poto olali olamuki oyeli biso ba analyse zanga mutu na makolo to ça non on n'a pas besoin de ça analyse anande et sauver papa mukuna ta. Oh, moko pe to zela kaka te so likambo ekomi to bimi ata to sali ba live na biso le papa moko na so azu problème mutu moko te akotelema mutu moko te to lobaka na musika mutu moko te otelema papa Kutino ye wana atikala paralysé église kuna à Kinshasa armée de victoire ekufa na mone mutu mota obike te papa Kutino ngana kufa pona yo po lokola obundela kimboka olobaki sauver le Congo mutu moko azate donc façon to ko soutenir bango et yana ba prière et yana ba live buzo bate et yana ba direct zanga mutu na makolote et yana ba analyse te to ana posa mayele te to ande na posa bato bakoki ko sambela kolelela nzambe abundela biso na bitumba wana point barre. Oh Boko mika na bastati, je suis mukuna, vas-y, on est derrière toi. Ah, derrière lui, boki tanakini. N'est pas qui combattant, boki tanakini. Boti kotinda papa batuna moto, AGC poussani, ana banane, ana mwasine, ana famine, ba ana posana ye. Aouta lola ta kwea, a mutu, il faut zana ba faiblesse, c'est normal, a zappé na ba sentiment, aza mutu. Oh, koyeba na toso telemi na cher ote ande laksini. Nde okola la moi cité. Bino mo bo comprendre que makambo eza na okuti suma mba chibola wana te se chibola. Je te sali hein chichi bola mère. Chichi bola je te sali. Makambo eza na suma mba chibola ti.
ekoti makambo mususu. Alors ekoti makambo mususu oto ko sana minto ko lobana papa kanga munoko oza na église to lelela nzambe lokolo za na nini na permanence ko matana ngomba ko ke ko lelela nzambe muto ko bunda bitumba era nzambe soposo to songi na bible David anda bunda na Goliath ayaki na ki David ta a cheki kombo Yesu liboso ke na ko beta Goliath na kombo na Yesu. Et puis il y a des choses avant que ça il faut ko pesa mukongo la kisi que okangina matoyo longoli kimusuni. David pa beta Goliath tu botangi na Bible apesa ki famille mukongo pona ba grand frère na ye. Ba bisa ke yo David yo mukuse bo yo mwana mkie. OK ko telemela muto ana munene bongo. Po abeta Goliath apesa ki famille mukongo. Donc pour roloba que il faut kotika sentiment. Papa mukuna ceux qui approchent no boyo kanga tika no batu bazo bengo mukuna vazi po ero kufa bango ba vanda ana ba famille na bango. Combien de personnes makina na bango etengi pona Congo ane échanger te pe mutongo botele melaka mutoza puissant que bino bino bolele la skonza boza le tout puissant. Oh walong babo allez to soutenir mukuna na ba adoration. Allez-y la Chine.